Voilà, ça continue à faire la une, ça continue à faire l'actualité. La question, c'est la dernière sortie médiatique du présidium de la MOCA, d'un côté Martin Fayoulou, de l'autre côté Adolphe Muzito. Ils ont tenu un point de presse pour donner leur point de vue sur les événements qui restent à venir en République démocratique du Congo, notamment la question de la CENI, la question des élections, la question des réformes dans différents secteurs. Ils ont donné leur point de vue, mais la plus grande information, l'information qui tient en alerte tous les quartiers généraux de SID et en vol, c'est la grande marche qu'il compte organiser, ou bien c'est déjà programmé d'ailleurs, pour ce 15 septembre 2021, le jour même où les parlementaires vont faire leur retour au temple de la démocratie, au Parlement de la République démocratique du Congo. Toutes ces questions, nous allons les aborder avec un invité tout à fait particulier parce que lui, il fait partie des résistants de l'ESID. Il est le coordonnateur de résistants de l'ESID Mont-Amba, plus précisément de la commune de Ngaba. Il s'appelle Christian Itela Lamba. Avec lui, nous allons aborder toutes les questions qui continuent à brûler au sein de SID et en vol. Mais aujourd'hui, nous allons prendre seulement l'SID, les parties chères à Martin Fayoulou Madidi. Ndeko Christian, tu yambi on a plateau na biso ya Congo Esengo officiel plus télévision Keo na mokuse, tu yambi yo to pesi mbote. Mona mboka ngabe na pesi bino mbote. Nazali ne sengo lisusu pete komona na Congo Esengo. Pete kolobela mamu o concerné mboka na biso o ezali ko déranger ba Congomans. Yango wana lelo to sangani sune Congo na Congo Esengo to senga ke ba bonné ba kota et puis donc balanda ba yoka ba message lo ni ezali ko déranger ba Congomani et lo nini oyo ezali ko tamusa mboka na iki oyo biso tozali vraiment ko sepena ngote attaque ba résistance oyo ya parti na biso o to bengi SID ya président Eli Martin Fayoulou pesa azali to pesi na pesi ba mbote na pesi secrétaire na biso ya parti Devos Kitoko na mwana mboka Serge Welo na mosala o président Tindaki ya Generosa Libanda na kati ya Kilia Poto pe ti donc a continuer yango na Gabriel Lumempe ba coordonnateur nyonso to ya résistance pe ti ba cadre belé o toza na ba on a décidé on attend comme te donc ya balongo na pesi o eji bango ko vendre. OK. Vous comprenez déjà ndeko Christian abengi bino déjà na bandeli émission abengi bino bo s'abonner et belé lingi koloba tangu au kotina keo au moni Christian Christian Itela Lamba et loko liboso benga baninga nyonso tu baya ko s'abonner après bo banda pe ko commenter bo commentaka Christian Itela batunie mutuna aboyi ko répondre bozongisa ye na mituna na bino to koluka ye akoya ko répondre binom avant to kota na mozindo émission de ko Christian betela biso na ndenge ya mukuse lisolo ya ba résistant kombo wana e uti wapi mission na bino na kati ya SID ezali nini yebisa biso na bon biso tozali ba résistant et ozolo ba résistant tozali bato oyo tozali toujours pour conquérir pouvoir peut ko défendre ba cause oyo biso tozali komona ke oyo ezali kosimate kati na biso pete na kati ya parti ndenge moko na kati ekolo na biso Congo tozali wana poto résister donc na nyonso tout oyo peuple azali ko refuser oyo za ko déranger peuple donc autrement dire na ba place oyo to sangana ka pete ko pesa message tozali lokola ba communicateur na kati ya parti na ba place de la résistance na biso. Mais OK, expliquer biso na lolenge mosusu na minute oyo bino résistance na bino bozo salango contre nani? Nous résistance na biso tozali ko salango pona ba problème oyo e concerné que mboka na biso pe pona bato oyo balingi mboka te bato balingi développement ya mboka te yango wana biso tozali wana ete pona kolobela pona kolakisa ba Kongomani tala bato oyo ndenge bazali kokamba mboka tala bato oyo lenge bazali koboma mboka pe ko trahir mboka
donc ezali travail na biso parce que na ba milieu tozaleli tozali na ba problème ba courant tozali na ba problème d'or ya mamambo ebele pendant que mboka ezali vraiment na kokoso ebele yango biso toyaka wana to panza sango o ba kongomani baza toujours au courant ya mambo o ezali ko passer na kati ya mboka na biso Congo. Résistance kuna na commune nga ba bisika yo ezali ezokende lengeni. Résistance ezo marché bien donc tozokende vraiment na misala ndenge tolobaka comme d'habitude soki mokonzi na biso président Eli Martin Fayulu apesi ke dans ordre pete ya lobby yango biso tosalaka o mokonzi alobaka po ete tozotambola na philosophie na ye et puis tozotambola donc na ba façon pete na ba aspect oyo ye alingi comment est-ce que donc mboka ezala yango wana tozotambola lolenge moko na makanisi na ye tozotambola lolenge moko na bolingo pete ya kozomisa mboka na nzela parce que ba kongomani nyonso tout ba se retrouver pays ekoma donc lolenge oyo biso ba kongomani tozali kolinga ekoma. Ndeko Christian ite la actualité to mama na likambo kuna na SID ezali marche ya le 15 septembre. Le 15 septembre vous en a terrain. Donc obligation. Yebisa biso eloko nini yo so sali pour que tout le monde aille na terrain to sentir que ndeko Christian ite la azali wana pe azali ko marcher pour na cause bozo marcher pour nini yebisa biso. Bon pe likanisi ya marche wana mokonzi azwaki yango c'est-à-dire que alingaki lisusu ke komema ba kongomani kolakisa bango na ndenge ke o esengeni to bima na marche poto sa ba déclaration oyo ezali na kati ya constitution na article 64 ezo permettre biso ke to bima libanda soki to moni na bato oyo bazali kosala donc le lenge kanité au peuple azali kosepela nango yango wana tozali na mbela ya kobima na nzela marche na biso ezali ko concerner beaucoup plus oyo tobengi makambo pete ya loi électorale na makambo ya ba représentant ya seni ya mboka na biso ya wana tina ya marche wana c'est ça yebisa biso na pona marche wana eloko nini oyo yo donc yo en tant que résistant na baninga na omususu ba résistant eloko nini déjà bosse bobongisi ou bien oyo boza ko bongisa pour que marche wana esimba est-ce que ko simba na no marche on marche ezali déjà na réussite parce que na terrain tozali ko sa musala comme il faut donc toza ko musala ni bozo sala tozali na kati ya mobilisation donc tozali ko sala ba appel et pas ba congolais nyonso tout parce que le président Eli Martin Fayulu azali état d'esprit congolais nyonso tout place ya azali na oyo azaki na retard ya kozwa programme oyo le 15 biso tozali toujours dans la séance de travail ko panza sango kokota na ba veni kokota na ba wense ko sala appel parce qu'appel ezali kaka te ya téléphone ya monoko pe ezali déjà appel yango wana tozali kolekisa message et puis donc partout tozali kopanza sango ke ba congolais bazala wana parce que ezali kam oyo e concerner peuple congolais nyonso tout oyo azali na besoin ya changement ya mboka na ye oyo alingi ke lelo akoma libre na mboka na ye to lungwa na ba blocage toza nango mboka wana intérêt donc marche wana intéressé biso nyonso tout ezali te marche oyo ebangisa ba kongomani parce que ba kongomani mususu bazaka nonga so na bimi bakobetanga masasi na kokufa non lelo oyo tozolo ba maman c'est-à-dire que ezali pona ba bien na biso nyonso tout ezali pona ba droit na biso na ngai na bato oyo bazalaki ke kosala de manière ba tourner pouvoir na biso oyo bazali kosala en présent tozali na souffrance tozali komona donc ndenge bango lolingi kan bazali komema mboka et sengeni vraiment te c'est pour cela biso tozali na terme mobilisation parce qu'il nous reste 4 jours na 4 jours on a donc je pense que na terrain travail au tosali congolais nyon surtout azali au courant ya marche ya le 15 jours azali mercredi prochain donc tokozala biso nyon surtout pour la déclaration ya makambo o etali ya bakambi ya seni donc c'est pour cela yango wana appel na biso pete mobilisation to sali yango même ici na ba structure to zali nango oyo lisusu to na niveau yanga ba place yo zali o sali o koti bisika nyo surtout esengeli okota to koti partout donc parce que na mo amba to zali na 5 communes wana nous nanga banga bezeli wa capital la moamba
tozali donc déjà dans commune ou opposition parce que nous surtout concerné le président élu Martin Fayulu peuple yanga ba pete ya moi mazalaka na sima yango wana eza ngaba te parce que les membres o mwana mboka o décidé o azali na lemba na o azali na ngaba tozali toujours ko sala même travail donc travail wana concerné za na frontière te c'est-à-dire biso nde toza wana to panza basango na ko na lemba na ke ko panza sango na niveau ya ngaba na ko na ngaba na ko panza sango na niveau ya lemba na niveau ya Kinsensu na niveau ya Matete na niveau ya donc ba commune biso ya mo amba o tozali nango na 5 communes wana donc mutunyo surtout azoi déjà alerte wana azali donc na kati ya boyebi mokolo ya mercredi o ezali koya to kobima donc contenir préparation ya badongolo misu oyo bango bazali kosala de manière que bango pe koloba kobima na nzela biso to kosala wana to kosala ya biso parce que o abiso ezali kaka na capitale te ezali partout même soko olandi na ba etandoke mususu bazali pe kolobela ke mambo o concerné match ya le 15 yango wana pona assurance ya biso ba kongomani donc moto moko te abanga mokolo o ya le 15 ke ko bima libanda ono ba moto robeta masasi wana azali te parce que ezali marche o mokonza pesi mbela longola non ke babobangi longola nan ke ono donc ngaibo non to bima libanda parce que ezali pona yo pona nga pona biso nyonso tu makambo ya marche wana to banga tene to yoki ke ngamo mosusu koloba oyo toyebi ke ba voisin na biso bato ya IDPS o lelo eside azali kopesa bango pasi parce que tolobela bango bien kokende liboso ezali kokomate bango baolele kokende liboso mais bakomaki pesa babande kokende te yango biso bato oyo tozali kosala travail na terrain tozali pe kosala toujours yango tolobi marche wana bango ba programmer même date ba programmer te donc et concerné biso te parce que biso tozwango lokola toyebi à l'époque o monsieur Kabila zalaki na régime na ye tomona yi lolenge kani ye abanda kosala likaba donc ba abanda kosala ba makambo ezalaki soki opposition toza na marche ya bimisi bato lelo pe tellement IDPS na FCC bazali moto moko bango balobi ke non biso to copier nyonso tout oyo bato oyo bapesa basimbisa biso pouvoir babanda kosala na époque biso to continuer nango yango wana biso to lobi ezali appel oyo to sali na ba congolais nyonso tout oyo to ko cibler ke azali mabe to aye na trouble na kati ya marche wana a kozwa problème parce que bazali ko préparer bato na bango na nzela bayeba ke cause pe malheur oyo koya e kozana mutu ya monsieur Chilombo parce que ezali ba secrétaire na ko pesa mela na ba militant na bango ke bino bo bima libanda et puis na ko somba bato bino boza déjà na ba information wana oui toza oui toza déjà na ba information na nyonso na ba stratégie na ba bimisa bato pona ko troubler bazali na bato te mais ba kosomba bato bacha bango na nzela na ba mbongo nde pepe ba sala ba kosomba bato mbongo po ba ya ba pesa bango poa et puis so ba sombi bato pe ba roya te parce que ba congolais ba ko retirer des mbongo ya mboka akozwa ngo atie na pochi akoya pe marche ta koya ne marche o intéressé parce que bazo sala match o ezali na bitité marche ya la moka bon les lots aux alliés le 9, oui, les 15 les alliés semaine prochaine, donc dans 6 jours, oui. Nini etikali o nanu bosalite. Kobanda le 9 kino le 15, nini oyo etikali nanu bosalite ou bien nini bokosala na mikolo ezali koya. Donc ya mutuya to salaki pété o etikali to kosala ngo. Donc o etikali ezali ma mususu ya rolobate là donc to kolobela ngo après comment est-ce que parce que la stratégie jamais to koya netandoike topé sango de manière que la son là toza komiteka mais to côté katé par rapport à stratégie na biso to sali déjà mutuya partout bazali kolobela donc soko ke na ba province na capitale ba panzi sango pe bazali koleka même mana biso tozali continent tozali toujours ko ça la séance de travail wana de manière to dit que date limite na ngo ko za la mokolo ya mardi parce que mercredi eza alerte mon konza pesa ki biso no tout aux ananzela. OK. Président Martin Fayulu na président Adolphe Monzito basala ki point de presse balobi oyo bakoki koloba pona processus électoral pona ba réforme sengeli esalema pona
makambo surtout oyo ezali ko sala actualité na mboka na biso République démocratique du Congo na makambo surtout balobela ki wana loi électorale na moni balobela ki ngoma mingi eloko nini oyo yo o retenir na démarche ya présidium ya Lamuka notamment ya président Martin Fayulu oyo azali président ya ECD. Bon oyo biso na we koloba ngai teza retenir na ba kongomani nyonso tout commentaire na yo na makambo tali oui ba congolais nyonso tout mais awa yo ozali leader ya ba jeune oui tango yo zolo bana kombo ya ba leader ya ba jeune nyonso tout ya ECD na ya République démocratique du Congo commentaire nini yo ozali na yango na mutuna oyo tali makambo ya loi électorale na mboka na biso na oyo ngai nazali nango loi électorale c'est-à-dire quoi. Le président élu Martin Fayulu abandaki kopesango to bandaki yango abandaki conférence wana tozaki na boboto apesaki loi organise élection ya mambo ya seni apesaka yango mikolo ute koleka tolekaki na sepat donc asipikaki yango mikolo mususu pe leki awa uti kolobela calendrier c'est-à-dire quoi biso to ngai ndenge nazali bonazali congolais il fallait conscience na ngai et ça là na makambo oya malamu oyo pete nzela bazali kolakisa biso lelo oyo il y a des gens souvent bazo parler non le président élu Martin Fayulu kaka ye moko alobaki ke ndenge zali awa babenga bato bakutana ba parti prenant basangana pona koyoka ka ye wana pe kosala calendrier électoral kolakisa bato siko opposition na ezali koyeba te bon to banzi ke bato wana bazali na kati ya politique te parti politique ezali parti o ezali ko gérer ba institution nyon surtout ya mboka makambo no te concerner pays tozali na droit ya kolandela ngo et puis parti politique ezali na façon o ya kobimisa calendrier pe te ya kopesa idée nango ba kokena na parlement batali yango ba estimer yango ba vandisi pe ba minam so ba monde kezali valable ekoleka yango wana na idée ya président élu Martin Fayulu azaki clair parce que limito kende na mapona milisusu ote to moni l'équipe pendant déjà 2 ans que na deux régimes o l'équipe na kati ya mboka na biso tozali kokende na mapona mi o ezali crédibilité tozali kokende na mapona mi o ezali transparent parce que ezali vraiment moi pasi kati ya mboka na biso ezali donc pendant plusieurs depuis ba né o l'équipe de 1960 jusqu'à nos jours tolobela kaka likamoko o est concerné légitimité. Pourquoi pas tout le développement mboka? C'est-à-dire quoi? Pendant que donc disons méthode moko oyo nanto bongisi yango te toko jamais kokota na ba méthode mususu toza na problème oyo ya légitimité za ko déranger mboka na biso. C'est-à-dire quoi? Tomoni awa avant le président Elia le makambo est concerné ya maponam tomona ki don na ba institution mais c'est chilo mondenge a bloqué atete bande on a bango partout RAT bande kona ila ki sini azali déjà na mauvaise intention pour na maponami oyo koya mais totali lelo bosoko ki partout ate bande kona mais na seni tokoki jamais kotikala tokoki jamais kotikila bango basala de manière au bango ba olinga yango na le président lui Martin Fayulu alobaki ke seni tozali na besoin seni ezala netre c'est-à-dire quoi Congo Kinshasa na Congo Brazzaville soki tozali kobeta mat bakoki jamais kozwa arbitre oyo azali ya Congo Kinshasa to bakoki jamais kozwa arbitre azali ya Congo Brazzaville bakozwa arbitre ya pays mususu parce azala netre aye bako arbitrer match wana arbitre ba occupé ko corrompre non ko corrompre pays oyo koyamba non là et concernant sikoyo makambu oyo ya organisation o etali donc ya mambu ya donc ya FIFA bango ne bako délégué so quel arbitre na azali corrompu akozala donc sanctionné c'est-à-dire akoya asa musala elongo kanike ela tsaba la sanctionner kaka ceux qui ba préveiller bani et monani ke mais avec le temps RE banaka ndeko Christian Itela na ndenge na yo ndenge ozokutana na bakonzi ya ECD bakonzi ya Lamuka mais siko na tunyo mutuna wana en tant que résistant ozana kondima ete na Congo ya lelo tokoki kobimisa candidat neutre oyo akoki kokambaseni oyo akotia mbutu na makambo etali maponamite. Pourquoi pas?
Donc vous un exemple ya bato mutu moko to mibalo ko tangela biso. Bon, na otanga te parce que le président lui Martin Fayulu alobi avant to kini maponami to pesa yango to pesa makambo etali seni na confession religieuse. C'est-à-dire que bazali wana bakobenga seko donc bavandi bangonde bakobimisa bakodelege mutu. À part ça le baki ke likambo o ya ba concours ba jeune capable bazali bato o ya mutu ya tozali na bato o bazali capable bakope ko kamba seni wana. Donc so azan expérience te mais non ko passer na concours c'est-à-dire au passer na épreuve à partir de l'épreuve ne ba reconnaître te mutu oyo. Donc ndenga zaboé azama capable yo ça na signe ceux qui n'avaient preuve yo passe au katana na concours au kosala te donc bako estimer mutu par rapport qui y a concours yo ça na maele na ye oyo payer à cause na ambition mo ya bien quoi apporter na signe. Donc c'est pour cela qu'il y a senga qui to passer bon mais na manière oyo lelo e kamusaki bato ke naba ndeko na biso na église de réveil ezali soni. Parce que ko telemela mambu o ya seni bango kopesa mela na el o abango déjà ba choisir mu batu na Monsieur Kabila na temps o ya ye alinga ko tia Monsieur Soni ezalaka ndenge ni donc ba kongomani to boyaka parce que to lingaka te ke donc moto oyo aya ko se posa cha moto na ye po ba leka na mapo na meke na ndenge ya fraude to telemela kango lelo oyo et commis autour ya Monsieur Chilombo yé pendant que ko nourrir peuple na ba discours o ya lokuta ba discours oyo ezali réalisé te donc kolobango par-ci par-là mais ata récita moko ezali te lelo yé a bosani lit auto salaka depuis le 5 juillet le 5 juin 2005 avant to ki ma ponami ya 2006. Là, tous donc à l'époque, tous on ensemble, mais IDPS pour nos thèmes la mambu oyo. Donc il y a problème de légitimité. À Bossani mais lelo yé era yo qui sentiment ya pouvoir à l'obité bisoto zongi la to copier. Donc to koki jamais ko kuma loko la ba aveugle. Avec le ko simba na loboko ozo kena ya ata libulu akoye bato odindisa ye. Mais yo mi chezai ko sala. So ba yo dindisona libulu ko mona. Lelo oyo et comme qui ba problème ezoye belé yango le président Eli Martin Fayulu alobaki ke mutu normal a ko la couper na lika côté so que mon lika pa la couper na yo tikela ye ala to luka pesa ko tia mokila lelo tozo mona mamu o ezali ko kene na pouvoir o bato oyo ba yaki ko zwa yango le président Martin Fayulu alimbisi ba mais atelemene ma ponami alimbisa ba alobi ne ma ponami soki oyebi ke yo obima ki ke peuple a vota ki yo tokine na maponami oyo donc eza lokola moto makasa da rasir na bakao na ye oui OK ndeko Christian toza na toki ko benga ngo 3e législature tozala kini ya 2006 2018 2011 o tozala ngo na eza ya 2018 ba députés nationaux bazali na parlement na kati ya parlement na tozape na ba député ya ECD mais moto na biso za pona ba député kaka ya ECD te moto na biso zali pona ba député oyo ba uti na circonscription na bino ya Moamba plus précisément côté yo ozali oki koyebisa biso na lolenge ozolandela ba lobeli ya peuple na parlement na ba réalité oyo yo zali ko bika kuna na commune ya Ngaba tango zo sala ba analyse na yo ba parallélisme entre réalité na kati ya commune na ba députés nationaux ozali kolobani. Bon, merci pour na motuna wana dans ezali eloko oyo ezali ko kamwisa ba Congomani nous na ba communauté tozali à part instance tozali wa ba notable parce que tout ça la ka suivi peut-être to landela lelo na district na biso ya Moamba na temps le cas qui est la muka to ebi ke bazaki ensemble to bimisaka 11 sièges na 11 sièges wana ba député ni to bimisaka lelo balakisa peuple face na bango balakisa el na bango que biso tozali na bino te toyaki nde ko esroquer bino de manière bo pesa biso ba bekito kende et puis so tozui ba bekito sundoli bino lelo ba député ya Moamba
ezali na député moko to côté mais na Moamba apé sa témoignage na ye azosa pour na district ya Moamba to azali ko sala pour na bana Moamba tozali ata na député te ba député o ya terrain ezali nde biso bato lobela donc na niveau ya district na biso pe na niveau ya section na biso ngaba et surtout soki otali bien oye na Moamba wana tozali na 11 députés na 11 députés na bango tout ba escroquer peuple pouvoir ba kena na union secret donc ba kena ko s'adhérer na c'est-à-dire que physiquement ba monde semaine que tozali na peuple mais l'esprit bazara na peuple te yango biso tozonga toujours na liloba ya président na biso Eli Martin Fayulu eza donc nyon surtout eza de état d'esprit oyo kozwa net na commune nga na vandi tozala kana de tozana ngaba tozana commune oza opposition tozala na des sièges mais bakataka moko na moko na élection ti koleka to votaka numéro 4 président Eli Martin Fayulu to ko voter numéro 2 Charles Mutamutu na kati ya ngaba o abima lokola député provincial na kati ya niveau ya commune ya ngaba na RIE abimi peuple a voté qui na moment ya élection azwa kasaka mascara montage azwi ba photo na ye atelongi ya président Eli Martin Fayulu ye mopanzi peuple ya ngaba tellement soki oye même si mikoleko ya bozana ngaba peuple ya ngaba aza peuple oyo komona ye fayuliste ba votaka ye na sentiment nyot pour ba monaka photo ya président Eli Martin Fayulu mais après mikolo eleki boto yo komona moto ayaki nde koyiba peuple pouvoir azaki na bisote zorande azalaka donc na face mususu siko eto sali remarque bongo peuple anga bazaye ko se plaindre bango tellement ba mesana ki tricherie ba bi bon ndenge yinga ba wana to gagner yango to yibi ba déjà peuple pouvoir awa siko na récompense na yo monsieur Charles to peso 6 ministères bazwa 6 ministères ba PC pour na ngaba na 6 ministères ba PC pour na bana ya ngaba asala ate loko moko te mais tellement biso tozali ba panzi sango tokoki jamais kolinga ke ngaba to mo amekufa pendant que biso toza wana biso tota mona philosophie après dans biso Eli Martin Fayulu azali wana pona ba tricherie te azali wana pona lokuta te le président na biso azali boaze moto tout il fallait biso be ba descendant na ye tozala ndenge moko na ye yango wana tozomona ke intérêt moko te oyo lelo monsieur Charles kosana ba chaîne na ye ko tie intérêt général pona bana ngaba nini ezali kolekana mikolo tozolanda bino parlement debout ya ECD na ba parlementaire debout ya UDPS nini ezali kolekana yo en tant que leader na kati ya les résistants de l'ECD message nini okoki ko lancer na minute oyo et pas ba parlementaire debout nyonso ezala ya ECD ezala pe ya UDPS bon message ezali donc lelo soki otali l'UDPS na biso ECD donc différence c'est déjà ma casse parce que vitesse oyo biso ECD to anango IDPS o supporter moto wana te yango wana bazali sikoyo donc elungwe bitumba oyo ya ko défendre ba cause elungwe ba bitumba o to lobela mboka to vanda to solola mais bango ba komisango ya ba menace c'est-à-dire quoi na minute oyo na RDC mobimba eza na parti monté za crédible lokolo ECD ECD soka tali asali likambu fallait bango badongolo misu bacha misu ke balo ba te toko étouffer bango toko sala lelo to moni ba bitumba wana il fallait pas donc biso to bongisa ki bomoto na biso to lobi ke tozali parti de valeur tozali parti oyo tozo sala pour to servir mboka lelo IDPS ECD muteze quand tu fais et bi ke ECD a comme liboso même si na population même si na ko adhérer lelo ECD to ko na plus de 32 millions de membres au bazali na kati ya parti tozana ba jeune tozana ba mama tozana ba bilenge tozana na kati ya parti siko tala nombre ya population au bazali déjà adhéré siko so to lobi ke to donc to kende na ba sympathisant mususu oh non te ba sombi ba carte mais bazali ba fayuliste ozomona ke tozali ko étouffer bango nombre pe manswana ezali lokolo exemple mo na kopesa omoni bitumba ya président na biso Eli Martin Fayulu tozo ba cesser les faits alité pour nanini lelo soki to zoni mo muke na ma kambo etali biblia to monaka Eli azalaka ye moko mais devant kata prophète Abal
ere azara ye moko moto abelela moto kitaka pete moto ko et donc ko isaka bango ba yakanzila moko me bapanzanaka, c'est-à-dire ba politiciens nyonso to ya ba tricher oyo bazali kosala ba parti na bango kokende lokola balie na kati ya IDPS bango balanda ba résistant na ya SID po ba étouffer bango me bakokokate oyo ya mutu yanga na koyo koloba to tika bitumba to sa musala po soki pe to na façon bitumba biso SID to abasi na bango te to zalaka muna à l'époque to yebi comment est-ce que ba mécanisme ekendaka biso pe to na ba mécanisme na biso to tia mais conseil bango ba sala na elle na bango biso pe SID to sala na elle na biso parce que biso to za ko se déranger te pona bango mais bango ni munde bazali ko se déranger pona biso yango wana moto na moto abosé na elle na ye donc tout fait misala ya baninga te donc to la sa ke to za ba bosser na misala na biso ne yango ne mutu ezali ko tombola parti na biso ezali ko la kisa ke non parti SID le président Martin Fayulu azali likolo yango wana ezali ko étouffer bango. Merci beaucoup ndeko Christian Itela Lamba. To komi vraiment na suka émission mais to kozongela na 30 secondes message aux anango okopesa na ba résistants nyonso pe na ba militants nyonso tu SID par rapport à le 15 septembre en 30 secondes. Bon ya muke oyo biso tozali koloba lokola à titre de rappel tozo sala na ba résistance toza ba résistante peuple congolais en général mokolo ya le 15 tozali na banzela et puis ba lieu de résistance donc il y a ba tribu na biso ya ba résistance il fallait to continuer na mobilisation et ça pe kaka pour na mambo le 15 makambo mususu ezali koya oya maponami oto kokende mais na mambo ya le 15 tellement yango mutu ezali actualité oyo ezali kopelisa moto to continuer na mobilisation to kota na ba wenze to kota partout parce que le peuple congolais a déjà naboyé que les 15 à Libanda mais tout ça là sous rappel de manière que bah il y a donc tout là qui sabango que le président élu Martin Fayulu azali moto oté au bango bazali ko beta ba calcul na bango wana échec donc azali moto oyo yene nzamba pona ke pona peuple congolais yene nzamba tina ke pona ba kongomani biso to continuer toujours na mobilisation tous les matins yango biso to bara toujours que et tout ma président élu Martin Fayulu c'était les faisalités. Voilà ndeko Christian Itela Lamba to pesio matondo bon ngape na pesi bino matondo donc to senyi kaka motonyo surtout ayeba ko abonner na ko s'abonner na Congo Esengo o ezali TV ya ba Kongomani ezali kaka te po awa na kati ya République démocratique du Congo na bino bato bozali libanda partout monde entier na ba continuer surtout bolanda ba message ezali très important bo s'abonner donc massivement donc beaucoup ta bolanda na Congo Esengo ke bo banda ko zo ba message ya bien to ko continuer toujours to bando za na bino beaucoup ta et puis tout monde ba appel ba commentaire pe bino bo benga pe Congo Esengo bon toza pe na besoin ndenge tozali boye tozotina no belément to landa ngo pe e ko sala biso bien donc ya mutu ya pe ya koloba yango wana pe te koyebisa ba résistant to le mbate donc sacrifice nyonso ezaka na bénéfice nango donc moto nyonso tout lokola Gabriel ou même donc a continué mambo o ya le 15 donc toyebi ye azali wana pour la jeunesse désœuvrée et puis pour la place de la résistance au camp du peuple ya biso. Voilà, merci beaucoup Balandinho surtout il y a Congo Esengo officiel plus télévision Nabino les meilleurs choix. Les choix qui plaît à tout le monde, les choix qui convainc, les choix qui donnent les informations tirées à la source, c'est votre choix que vous-même vous avez choisi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, l'émission qui a eu plutôt l'honneur de recevoir Christian Itela Lamba. Il est coordonnateur des résistants SID de Moamba, beaucoup plus dans la commune de Ngaba. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission. N'oubliez pas, restez branchés sur votre télévision, likez, abonnez-vous, appelez vos amis et connaissances, la famille, abonnez-vous massivement sur votre chaîne de télévision. Et je vous rappelle aussi, il n'y a pas que Politicana sur cette chaîne YouTube, il y a aussi, en fait je voulais dire, il n'y a pas que Patrick Moukadi sur cette chaîne, il y a aussi Jean Simpoi, il y a Patrick Chibango, il y a de l'autre côté de la technique Pichou Mansia, nous sommes très nombreux, c'est toute une équipe costaud qui vous amène des informations telles que vous le voulez. Nous sommes arrivés à la fin, restez branchés, les programmes continuent et on se retrouve à la prochaine occasion.
Au revoir.